Shalom, Papa Apo. Comment ça va? Dieu fait grâce. Nous allons bien. Tout va bien au nom de Jésus. Je sais que les musiciens et en public, nous aimerions que tu puisses saluer et saluer ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vous salue tous au nom de Jésus. On peut acclamer, Salutations. on peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Voilà. Shalom, shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes là à travers Club des Stars. Club des Stars. Ça ne dérange pas. Oui, Club des Stars en dehors du plateau. Ouais. Nous croyons que le Seigneur est avec nous et que nous passerons de moments agréables au nom de Jésus. Voilà des moments agréables au nom de Jésus. Sur le Mongo, nous allons écouter une chanson d'abord. Nous vous rassurons qu'il y a des surprises pour cette émission. Et il y a deux rubriques surprises et ensuite la rubrique de choix. C'est nous qui choisissons comme vous le voulez bien et la sœur Laure va interpréter les chansons d'autres personnes. Voilà ces deux rubriques qui vont pouvoir alimenter cette émission. Je dois vous dire aussi shalom. On va à la première chanson à live. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, oh Sabaoth, Jéhovah, Jéhovah, Papa nangai, mapendo yangu, oh rafiki yangu, mapendo yangu, rafiki yangu, oh Jehovah, Jehovah, oleki nyonso, oleki pasi nyonso, oleki humiliation, oleki souffrance nyonso, oleki kozanga bana, oleki kozanga libala, oleki bapasi na ngai, oleki mbeto ya lopitalo, oh Jehovah Rafa, Jehovah Rafa na ngai, oh Sabaoth na ngai, tangwa bitumba na ngai, ata bitumba ngo eleki makasi, Yesu eleki ngai eleki yo te, eleki ngai eleki yo te o, Yesu kolongisa ngai, Yesu kopimisa ngai, na libulu ya bankosi oyo bayibaki mbongo yaya na ngai, bayibaki réputation Yesu na ngai, bayibaki ata kombo Shilo na ngai, kasi Yesu te batikeli ngai motema, onga na sanjoloka yo masie, batikela ngai motema, onga na tombolaka yo Yesu na ngai, oh Jehovah, 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 oh, Jehovah, Jehovah nanga, oh, Jehovah, ababose ya mama, oza likolo,
oza likolo oza likolo oza likolo oza likolo oza likolo. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Voilà, titre Nango Jéhovah. Et ils ont un nouvel album en fait. Oui. Album où ils ont fait combien de chansons? Album Eza Bongo na 10 titres. 10 titres. Oracle de l'Éternel. Nous sommes dans la clip. Tu as commis déjà na 9e clip réalisé. Oui. Tu as les 4 clip Moko. Je crois que cette fois-ci, tu as changé un peu d'Engagosa et la Moussala. Et par rapport, il y a virus où ils ont pensé pour détruire Moussala, où tu as na combo à piraterie, papa Apo. Tu as une habitude, ceux qui album et bimi, beaucoup de la télévision, plus de 3 clips, 4, 5, et puis rapidement, un mois après, clip mais en tout cas, je pense que tous les à tout moment va supporter vraiment parce que clip parce que normalement album et l'autre attirera plus et ça va clip mais tous les la bande va supporter Moukié par rapport il y a virus oyo et ça pensa ko tungisa Moussala. Justement à propos il y a piraterie parce qu'abordons déjà les qualifications alors qu'aux anonymes pour combattre et c'est difficile qu'on éradiquer piraterie par rapport à bateau ba osala yango par rapport à virus non qualifiango ma qualification aux anonymes. Moi je pense que eza difficulté parce que tous en mboka mibeko ezali et amitié penza na place à artiste parce que lobby kuna lisolo ebeta makake artiste yo tout ça ou bien après ou bien azui pension beaucoup de pension ils allaient pratiquement té à Silisi Moussala mais à se retrouver des voilà par rapport il y a misala ou ya ça sali zokande artiste azamutoyo vraiment na misalo ya sali na makambo no so artiste basala que sengeli va se retrouver mais je pense que circuit oyo parce que na yebi que na kati ya mboka moko mibeko eza circuit nyonso eyebani c'est-à-dire en tout cas ceux qui vont vu que bolande la piraterie ko kanga batona na maboko pe ko boni ko biko sila alors boka eta la biso vraiment likamwana na zolo bana komba ba artiste nyonso parce que ba circuit oyo sala ka CD piraté eyebani bateau basala kango bayebani et même baoba que nous sommes en étranger pour na mboka et les na ba frontière je pense que service nion so ezala aux agueux bazala na garde pour na ko aider vraiment ba artiste parce que en tout cas comme il ko décourager je pense que depuis un certain temps papa poso ko talibi on mona ba artiste baza frustré un artiste baza vraiment frustré parce que au moment que je travaille mais pour l'intérêt à batumoro boy oyo ayebi ata passe ya musala ozo salate en tout cas ce botali bien surtout que biso na musique chrétienne musique na biso zo souffrir na ba producteur et zo souffrir na ba producteur pourquoi parce que le peu de producteurs au bazalaki baza découragé baza frustré ba se retrouver parce que un businessman o azo misambongo na ye akoloba que nazo misambongo nanga po na gagné et lelo biso ba mususu tozo continuer musala parce que toyebi que eza vocation eza ministère nous ne devons pas ko kanga message ya nzambe batu ba recevoir yango te mais nous le faisons seuls sans peut-être concours il y a producteur moko quelconque mais on le fait parce que tolingi musala voilà c'est l'autoproduction tozo sala ngo parce que tolingi musala mais par rapport na lingi musala c'est vrai c'est connu. Et c'est alors par rapport à Bakonzi, par rapport au gouvernement, par rapport au ministère de la Culture, par rapport au gouvernement, moi, industrie, oui, par exemple, déplacement, sous studio sophistiqué, je pense que vous en avez bien quand même. Je crois que Bino Boza va palangani Sango, Soko Lobi Likambo Papa Apo, Oza quand même bouche autorisée, Nakati Amboka Oyo. Et l'on a biso parce que tout ça on a synergie et l'on a bino je pense que ceux qui pour lobby et koyokama po tous voient quand même
moi ba garde fou et puis tola la kata pongi na kimia na moi sécurité pour yebité tongo moko ekoki kotana oyebité ekozala ndenge nini tout ça donc tozo salango parce que tel que biso nous le faisons parce que ezap moyen autolekiselaka évangile et Dieu prend soin de nous. Toyebi que ndenge David alobi, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant son père. C'est ce qui nous garantit l'avenir et puis avenir yabana. Mais eza pas c'est parce que ce tolobi tolobakaka na terme artistique, on peut pas vivre. Voilà, la terme artistique on peut pas vivre. Serlor, ce totali pe malam nde Moussa les okende. Tout bien pasteur, évangéliste, intercesseuse, adoratrice. Tout ça parce qu'on sait que tu as la parole. On sait que je crois que et si ka Saint-Esprit a kokumba yo tianga kaka mais le merci bien. Merci bien. Papa Po, oui. Le plus important pour nanga namiyo kaka mwana na Nzambe mosali ya Nzambe, c'est-à-dire servante pendant la kati ya ilanga nkolo na bandi côté ya Yesu lokola gagneur d'âme na âge moke penza tango na Yesu na âge 16 ans na benga Nzambe consommateur à jeunesse na ngai. Donc na bandi na yambi Yesu na âge 16 ans na côté une équipe à gagneur d'âme, je pense nazo kende 18 ans non 17 ans et demi nazo kende 18 ans na côté déjà na gagneur d'âme. Moi na muke na bolenge nyonso nazo ke lote ya Yesu na wenze ya matete na quartier 7 na njili naza na maki mais nazo profiter na ba heure nanga ya repos pour na ke note ya Yesu. Même na école tozaki kotanga, on a gagné les âmes pour le Seigneur, ba professeur, ba élève et jusqu'aujourd'hui ba msuba comme basali ya Nzambe. Donc Namio kaka bien quand je parle de Jésus. Ezala nzela nzembo, ezala nzela ya exhortation. Et d'ailleurs prière nanga lelo, ezala ki Seigneur, je veux encore te prêcher. Lina zongela évangélisation ya évangéliste. Voilà, fidèle téléspectateur, c'est la sœur Laure. La semaine passe que expliquer biso de ndengo sena Yesu nayo depuis l'enfance, même quand tu chantes, même quand tu composes, tu retournes une question sur la composition en fait. On sent la présence de Dieu. Tout le monde Jéhovah, il y a un ami, merci à lui, à qui on a pareil. En tout cas, c'est devient une chanson de méditation pour moi. Mais je me dis, est-ce que c'est la sœur Laure? Est-ce que c'est qui? Circonstances nous composons. Nous fait, nous moko ezalaka. Mais parti wana nde intéressant. Bon, façon de na yembi yango eza âme ya adorateur nde ko s'exprimer liboso Nzambe parce que même mobile nanga lobaka que banze moto yembaka biso ezalaka ba composition te sont des inspirations et tout ce que nous recevons de la part de Dieu en tout cas on a biso ezalaka eloko yo tokumisaka nango Nzambe et en tant qu'adorateur tofandaka na présence ya Nzambe tozo loba et sobo landi nzembo oyo eza âme ya adorateur ezo loba et pas Nzambe na nazo tombola mokeli nanga likolo ya ba circonstances e kokoza la négative ou positive ya vie nazo tombola oyo nga na yebi que atelemaka toujours alembaka te alembanaka situation ya mutu te et papa po je vous dis nzembo oyo et comme le sambo ya bato ebele ou peut-être ngana kokai ko kanisate biso to ko kanisate voilà et comme le sambo ya bato ebele o lelo mutu mususu azopesa témoignage maman leur azolela lobi maman leur c'est aujourd'hui que nalingaki na abandonné Nzambe mais Dieu merci na kwei na CD na yo et na bandi ko yoka 9e chanson et meminga na moni que je peux pas abandonner na loba lisusu que Nzambo aleki nyonso aleki humiliation aleki ba accusation aleki maladie aleki kufa aleki mbeto à l'hôpital aleki ba situation yo ezo compliqué vie na ngai. Et c'est comme ça que toza ko tombola Nzambe na kati ya baloyembo et ezaka ka Jehova te toza na Ebenezer toza na nzembo lokola et tête haute et comme dans moto azo tatola oyo Nzambe azana makoki ya kokokisa na bomo na ye. Au fait ba nzembo oyo Nzambe apesa biso ezalaka partant pe ya message apesa biso toza ko mema un message à espoir pour na peuple na ye
mikolo na mikolo tozoloba makambo oyo tozondimaka nzambe asalaka yango nalobaka ata soki nga nalie ete na ntongo zala sur ke soki tokutani na yo na nzala na oyebi soki nzambe alesaka. Amen. Madame Layo, il y a des questions qui répondent comme ça. Si vous répondez à la question, c'est l'émission avant. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa, je reçois. Et il arrive aussi à ce genre aussi, parce que talent vraiment. On dirait que c'est que ça va musique. Naza mutu ekoko mana silika yesu kuta silika ka. Yesu kuta silika ka ezala makambo pe yaka. C'est Laura Sali aux 6e album. Dans le premier album, il y a des chansons qui ont marqué. Oui, Simba Mitema Yabatu. Oui, la chanson Yomoro. Banzembo Ebele. Ngana olobakutu. Mais ils ont la moko yo Simba. Non, c'est les Arabiens. Il y a la moko Simba. Yomoro Yeba. Oko Yebsanga papa po. Peut-être qu'on peut s'opinion là. En tout cas, ba opinion ekokana raté. Ba vie vraiment ekokana raté. Nano tikala kokokana té, ce qui fait que même biso moko etiaka biso na bamba. Yahweh, Joseli Zambi. Olokotaka moto na se. Okomisie moto tina. Wana baninga bakomona. Akokumisa kombo na yo. Deuxième album, et la chanson Banzembo, en tout cas, nga nazara na ba préférence na Banzembo nyonso. Na album ami balé la chanson Simbulu. Simbulu et Banzembo penza bato belé. Bapesa la biso opinion likolo nango ba opinion vraiment très positive. Nzembo lokola abongolaka, nzembo lokola yewana, nzembo lokola nzambe na linga. Mais abongolaka et sona na yewana. Voilà, je reconnais ça. Et Swana. Et Swana. Vraiment. Ça dit sur le plan concurrentiel. Ah ouais. Donc ils ont nzembo yo na kati ya Nsimbulu. Kaka seyo yawe Natali na likolo penanse na monite nani yako kanira. On dit que Banzembo presque nyonso. Machine à MCA wala ngai. Et ça passe pour le bac que Nzembo o. Dans l'album Epimakasika, ils ont moi passé. Mais au fur et à mesure, bozo pousse na mikolo, bazo découvrir. Comme une troisième. Voilà. Troisième. Nana ninganze mon troisième album. Bozo baba album de Toolo ba. C'est là. Son abisso troisième album. Yesu kaka. Yesu kaka. Te ko sunga na nzembo yo. Ah d'accord. To saka na lisolo na to continue otina. Na langwete Jova. Na langwete. Alléluia babe. Na yeko soba motema nanga. Comme à la 4e. Et ça est belé papa po. Nzambe pambola. To comme na maxi single. Oui. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Voilà. 5e. Te comme na scusa. Te voilà plus de Simon de Réunion. On dirait Banzembe Soala. Je pense que 6e album, de Bozolanda, Claude Sarlelo, les albums d'IA sur le marché, Oracle de l'Éternel. Les déjà sur le marché. Oui, les déjà sur le marché de disques, et ça fait quelques mois. Oracle Utiko Bima, dans ton côté, 3e mois na yango, il y a Oracle de l'Éternel et tous à penza na katia phase oyo promotionnelle. Nous retirons la parole à Sœur Laure. Fidèles téléspectateurs, c'est votre émission. Toujours invité Sœur Laure à vivre en surprise. Sœur Laure, au Botamwana, à Koli, au Bunga, au Sundola Moana, au Tika. Il y a solo.
toki nous yembela nzambe awa ndenge ozoloba awa mais nake kodécouvrir mwana wana elongi na yo kolongola te kobakisa te natuni mwana komo noni komo na nga lor ngabi lor wa po lor ayembaka lor nani o mama na ngai c'est lor osundola mwana suivant c'est lor mwana na nga donc nayebi ye bien abandaki ko église awa na Medak na pasteur Pierre Jimmy asali musana ya koyemba awa na Medak ngai mama na bamba mama na beya mama na fosidi bango nyonso basambela kelongo na lor na baneli balongo awa basombi na batende 4A ndeye azi pouvoir ya koyemba siko lor mbongo ayebinga bien na yebisi le lor nzambi nakumbisi nzambi na nyonso nzambi atomboli ye na musala nakumbisi nzambi asala bia yeba pe biso ba mama na ye abosa na biso te ayaka kotala biso te il faut ayaka kotala biso ba mama mikolo ya liike lelo na keno kotala ba mama na ngana batende aya abongolaka asi oyo yanga abongolaka makambo yanga yeso wana opasi o yanga abongolaka bapasi o yanga toza na église ya Medak na Matete quartier batende nayebi ye ya nanga tovandana mpe na régie quartier moko nayebi ye mpe na église ya Medak auta na Medak si akomi kuna ndenge akomi koyemba na ye nayebi ye mpenza bien yango nasengi tosepela ye makasi azali yaya moko bien mpe na kati ya église azali na témoignage ya bien yango nasengi ye abosa na église oyo te Medak asoutenir biso ata na eloko moko akanisa biso na kati ya Medak ata bachaise ata na tol ata na nsima eloko nyonso kwa oyo esepesa motema na ye Yahweh, 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 ozali kokumisa kombo na yo yimba Yahweh, 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 mopesi na kimia Yahweh, 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 ozali Nzambe nanga. Ok, voilà. Surprise à moi là, c'est alors. Maman Victorie. Réaction non maman. Nasepeli maman Mabunda Victorie. Naïba na mingi de na bana, ba papa, ba frère Bamba, tout ça, ba frère Nabiso à église. Je suis dans la joie, Yaromo na maman. Et que Dieu vous bénisse, na sœur Nabiso, Mosusu, on est église au place na Yambi Yesu. Lokola mokonzi pe mobiki ici, tous eu encadrement, ya kitoko vraiment papa apo, na maboko ya apôtre Jimmy Pierre, que son âme repose en paix, azali susute. Et na yo qui vraiment esengo na conseil à maman. Je pense que visite koya na kendota la non tous ala très bien na bande konyo sur Medak et puis neti maman on a fin de l'année tous ala qui ensemble na téléphone to benga na tout ça parce que ils a vraiment église nanga donc on a bana ba olive tout ça tous ala vraiment ensemble sauf que naza sous membre effectif na Medak na coma déjà dans la Colombe mais c'est la famille chrétienne na maman à tout moment na tungi ça écoute surtout maman maman Pia maman Anto maman oui otalanga te na boti penza ayebi donc c'est vraiment ma famille kola pambola bino et belé au nom de Jésus. Au nom de Jésus église à lobby moi Kiti moi. Oh bon on a balobaraté. OK voilà. C'est bien. Ici alors toi tu as aligné la musique. Ah papa pour une lignée je sais pas lignée par rapport à quoi? Par rapport à la musique na yo toi tu wapi pour ce le modèle on dirait que ça style moins. Je sais pas en tout cas nazaka musali nzambi mais na osali nzambi na nzela musique ndenge yo monaka
je pense que place wana nde voto to kotia mais vous on c'est la ngande d'accord c'est la bayo kayo loba na yebi nanga te papa po nga na yebi kaka que na osalela nzambe po nazolanda motole nazolanda nde couronne donc je sais pas na mitia wapi nazaka servante mutu nde oyo omona na ba style kaka style oyo ndenge o nga na yekoli na yebi par rapport koyeko na classe te par rapport ya ba capacité muke nzamba pesi na yeko bakisa kaka un plus na cadre ya complémentarité na kati ya œuvre nzambe mais na yebi te so fona mitia wapi te na za Rebecca tu dis rien bon Rebecca Maloka aza yaya penza aza penza na ko benga ta koko parce que ba disco ça salinga na sali yango te donc tant au Rebecca zo yemba na za mwana mukie na zo meka un peu ko yemba donc na linga kaende na linga kae et puis azalaki vraiment parmi bato na za koloba un jour il faut na yemba na ye et pour nanga ndenge nzamba kokisango c'est une grande joie mais en tout cas nazana esika moko to na koloba kinga na za place boete nazana ngaka servante nazaka koyemba Yesu parce que na Hollanda motole nasa musala o nzamba pesi tina suka et na suka ya molongo na lata couronne nangai donc na longa ya pamba te mais na longa na motole c'est ça olonga na motole serlong to zongi na album Oracle politique ni sur le plan marketing promotionnel au sali pour être musique oyo nabi ke kendra mikili nyonso mais tout le par rapport à l'album asika ou arrêter programme nini pona na fin fond parce que net ko tole kana RTNC bata Canada ba obenga ba déranger bata Paris to lo batu ba la de belé na remercier ba kala mingte ba on de ba 5 émissions izali banda boy n'est-ce pas ba ba changer qui tu vendu ah voilà ça te zo ba la vraiment on est la lina loba OK promotion tout ça on arrêté nini serlong papa po je crois qu'on a outé koloba likambo ya piraterie ouais na outé pe koloba likambo neti il y a pas longtemps bandeko babengi biso babi mais nani azu musala bino musique na bino album mobimba atiango na réseau social moko donc ndengwana mususu kutu aoteka mais c'est méchant quand même aoteka sans que azwa contrat na ba artiste donc malhonnêteté comité na niveau wana alors au tozo sala yango nde tozo sala je pense que publicité à monene au musala na biso ele kalakana nzela wana ezaka publicité à Saint-Esprit donc to monango na ba album nyonso mais faut se retrouver quand même mbongo bimi tout à fait yango nde nazoloba Saint-Esprit na mbongo boité c'est non nazoloba Saint-Esprit par rapport ya nengo lobi programme ni to arrêter ezokende parce que tozo travailler selon modèle autozanango ya musala et puis ndenge nzamba sungela biso ko sa musala tozala jamais pressé et au mona ndenge ekendaka penza graduellement ezokende et c'est comme ça je pense que avant même que album ebima déjà batu basi bayeba ki déjà que album moko ekobima et lelo album ebimi jusque là na support audio bandeko bazana esengo et siko bazozela DVD je pense que DVD ezalaka lisusu loko yo eyaka lisusu ko la musala lisusu parce que d'habitude en tout cas to yebeli mending musala ngo esala melaka bon alors tozana besoin bandeko bazana na moi patience OK bazela que to silisa parce que to comme déjà na 10e to comme déjà na 10e chanson bazela kaka muke tant que banda maintenant ko yebisa bango ke bokozwa ngo esika boye bokozwa ngo epai boye nde siko ba omona ngo penza ebele na bandaku na bango na ba misala na bango c'est alors toke ça fait 6 albums particularité to ba bokesini na album na ezala place ni parce que ou ko bela biso dia message on zamba apesa yo amen yo kopesa ba espoir que bato ba mona ki y a une puissance il y a le nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, c'est Dieu la change les choses. Ça, c'est vrai. Quand les gens écoutent tes chansons, bah, non. Même si tu as un problème, moi, je suis moi, particularité, c'est l'album, dans le titre. En tout cas, particularité, titre, d'abord par rapport à Jésus-Christ, il est particulier.
Ce qui fait que dans l'album Nyonso Papa Po, on va retrouver Kaka Jésus. La réponse est Jésus. Nyonso Papa Po. Jésus-Christ est particulier. Ouais. Voilà, Azala, Azali, Père Kozala. Mais Azaka Nzambi. Nalobaka. Bakoko na biso akala babengaka Nzambe papa. Biso lelo tozo benge papa. Bano tozo bota bakobenga e papa. Jamais bakobengaka e grand-père. Te. Nzambe okomaka grand-père te. Ce qui fait que le message qu'il donne papa pour est particulier. Et c'est ce qui fait de nos albums vraiment particuliers parce que Yesu Christ nous a cité à tout tombouama mikolo na mikolo et nalobaka eza ba effort ya mutute. Lelo kana tongo avant to ya émission, j'étais quelque part na famille moko et Mosal Nzambe wana aza pe vraiment muto nzamba tomboli makasi singa maman lor oyebi nini nazalaki na juge moko juge on azalaki invité na concert na biso na Maisha Park ayaki concert azwaki ba CD ya audio ya Oracle amemelaki ndeko na ye moko azaki na problème ya kobota wana eza témoignage moko pamba parmi tant d'autres ayaki amemeli ndeko ne banini alors pendant que Oracle les okota na ndako ndeko na ye ezatan o bazo pese ba sollicitation to ke no mona tata songolo to ke no mona ndeko famille na biso moko boy pakala asala ka boy akoko aider tout ça moi sona tango Oracle koti na ndako na ye motema ezongi susu totalement epanzambe abandi ko yemba lobi na promesse akobotanga nazozela batuni ngai wapi Nzambe asala bango bamona babeti tembe na nzambo ya Biblia azoyemba alobi nakokota ndako akisi te nakosimba eloko mabe te nakolanda Nzambe oyo ndenge mwasi oyo ayembi Nzambe wana akopesanga bana azoloba oyo abalisanga akopesanga bana azolela azaki kolela mais eumeli te kaka na temps Oracle bimi ça fait tokoti 3e mois mais à concevoir sikoyo basoki otuni mutu moko qui a déjà reçu son oracle baza ebele même na kati na biso tout le monde azbandi déjà ça dépend ya ndenge yo ozoyamba Yesu ozoyamba particularité ya Jésus-Christ na kati ya album donc en tout cas Atabitumbango eleki makasi Yesu eleki nga eleki yote o Yesu kolongisa ngai conseil la mission c'est l'autre question et aussi la té ezala nzema mosusu tozemba papa pona linga yemba parti wana je vous en prie je crois que bande ko belé ba kosepela en même temps après chanson to check clip ata bango na Jehova ata bango na ngai baza motango ebele papa nga na yebi ozana bomoi nga na kolonga haleluya ata nakomi na suka nakobanga te Jehova motima na ngai etondi posa na yo Yesu Masiya haleluya nga na banga yo Jehova ngana tosa yo Jehova ngana banga yo ngana tosa yo oh papa na ngai haleluya libanga na ngai asuka libanga na ngai oh yasuka baba libanga na ngai natangi ndako ya bomoi na ngai likolo na yo Yesu oh Yahweh yo Jehova oh Yahweh yo Jehova oh Yahweh na ngai Jehova toke biso nyonso Jehova kotika ngai te Jehova obwakaka te Jehova Maman
alors naba mama mususu mukolo na yo mwana za kwa mudele na biso ngata oh mama yo so mukolo ni habité ça problème ça problème alors pesa bilenge bon la biso message en tout cas message na kopesa na bilenge baye ba d'abord que baza extraordinaire baza super parce que encouragement ya soi et les nyonso auto encouragement et les nyonso. Alors mingi ya makambo mabe salamaka parce que mutaza ko se sous-estimer. Na lingina yebisa ba jeune oyo bazolandanga siko que oza extraordinaire. Peu importe libota outi. Peu importe quartier au fandaka, peu importe pauvreté ya famille na yo oza extraordinaire. Alors oyeba que makambo nzamba bombelio eza tellement minene que ceux qui se comportaient bien tel lobby et quoi pour rattraper yo. Alors jeune batela eloko nzamba pesio parce que lobby yondo kozala Esther, yondo kozala étoile o esengeli batu ba betela maboko. Alors babongisaka lobby lelo nde message na koki kopesa na ba jeune fille nyonso bazana biso pona nini te ba maman ba batela pe bilenge oyo bazana bango zinga zinga. Merci beaucoup. Merci la Trésor, la caméra. Merci la Limas, la caméra. Prise, la caméra. En tout cas, Charmant Lelo, la caméra. Merci na Ignace, Berthe, Nazela, qui est assistante à la réalisation. Merci la Ignace. C'est l'octobre qui est la dernière rubrique qui a émission. Après, tu as un de l'autre. C'est ça, oh, bisous, tu dis. On va mettre la main dans ma peau. Mine oh mine anani ngai na mati na ngumba ko lukelongi na ya komi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisaka bapakati bango bakomi Seigneur toi qui connais le pour toi Seigneur Kimbonayo, il est belle papa. Juko Mungu. Muto soko boseli na osika. Soko boseli ka muto na osika. Oyo belanga nse moni ali poso asala. Asala ne balbum au nombre combien de ngate. Mais yo so belanga nzembo ali poso. Na yebi na ngate. Ko betela ngema boko ba. Yali bozo ezala ro ba composer na ko ta ezala ba composer ezala ya yemo kwa mes inspirations za bakris nzembo di bozo ya ser lo en tout cas papa po nzembo di bozo ya la mano oyonga nazali nango ezali seko nayo nyonso ya motu ya nangai gobele seko bonayo. Merci beaucoup. Merci mes bandeko ba parisien ba na vacances. Merci pour passer vacances malambo on peut malamu à l'occurrence couple Miko et Sika. Et merci Nabeti, Madame Naé, merci Nabino surtout. Merci à mon fils aîné, Chansaripan, qui me suit à partir de Paris. Tu es fier de ce que papa fait. Merci à toi, Chansaripan, Shadrach Ipan, tous les Ipan. Serlo, merci parce que nous inauguré émission Club des Stars en extérieur. Merci papa pour honorer Ngapé, pour la banda, émission Club des Stars. Oui, vous avez polémique. Merci. Merci papa pour... Merci na public, merci na chantre. Il y a Amani Didio, Zambia Pambola Mino, papa Christian Lemu, Zambia Pambola Yo. Côté la biso maman Yabo Isaki Sengo Mingi. Merci mes chers amis. Vraiment vous passez le Club des Stars. La maman Didio, tout ça peut mon père. Outi musika maman Jackie. Maman Jackie Telemako. Bonjour maman Jackie Outi Inga pas courir Zalaka. Donc moi qui tout ça l'émission. OK na Inga. Kana kuna mama. Caméra wana.
Il y a plus, voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs. Nani Susu. Thomas. Thomas Telema Matalo en direct dans Inga. Voilà Thomas, Aouti Inga, merci. Merci. Manze maman lorsque tu loba au Canada Kopima. Monte États-Unis Kopima. Zambia Pambola Bino. Mais la soutenir aussi, c'est une bonne chose. Numéro de téléphone. 099 39 10 543. 099 39 10 543 de Bozubiso. Ok. Voilà, je vais vous sambote. Ils ont ma bête bonne année, ils ont continué. Je vais sambote na mobile nanga. Na famille la mano di Dio mobimba parce que baye bango nyon sauté. Na zo pe sambote na ba fiole na biso à mariage. Na zo pe sambote na ba lembas nyonso. Na zo pe sambote na ba branche nyonso ya la mano di Dio. Intercession, main de compassion, pe musique. Et puis na zo pe sambote en tout cas na église corps du Christ mobimba. Mbote pour na nini te ba journaliste parce que bozo pesa biso pena loboko pour na tina na avancement ya musala. Na biko bon de la pona biso ba journaliste. Après mbola bino na pesi le bana nanga mbote za la ba oyo na boti biologiquement et za autre boti spirituellement. Amen. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs to komina sur émission oyo. Soko CPL nango remercier RTNC, merci na madame Nicole Dibambou oya zo kama RTNC, merci na bino nyonso. Surtout tangi communauté. Yeba ketolinga ayo. Au revoir et à la prochaine.